Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutanga place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Très heureuse de se présenter devant la poste télévisée na bino pour nous présenter le journal na bino bolinga kamingi. Info linga la journal ya peuple pour na peuple na ngo to fond la baston na biso la masole à prémature. Pour nos côtés c'est nous au premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a un spectacle na mokolo ya jeudi 19 janvier ba chantier ya ba route oyo eza menacé na ba tete ya ba érosion ndenge na dine asona atali sibiso. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azali kosala ba effort makasi pour na évolution ya ba travaux na ba chantier ya ndenge na ndenge eboye atambolaki pour na kotala ndenge ba érosion pe biloko mabe ezali ko menacer ville ya Kinshasa na impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ensemble ya mboka pe na ville ya Kinshasa de jeudi 19 janvier 2023 boye atalaki mvulate kasi chef ya gouvernement atambolaki na côté na ministre d'État en charge de l'infrastructure, ministre des Transports, voies de communication ad intérim, ministre des Affaires sociales, et quelques membres du cabinet naïe, basala qui ronde il y a quelques sites érosifs, et point chaud il y a capitale. Pour na oyo etali ba site érosif Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, akendaki na route nationale numéro 1, ya Matadi Kibala tina arrêt en vrac, et pa wapi tête ya érosion oyo et kataki ville ya Kinshasa, na ba trafic na yango na province ya Congo central. Misala ezali exécuté na entreprise SIC, na supervision ya ministère ya UTPR, na contrôle ya agence congolaise des grands travaux ACGT na Mokuse. Misala ezali ko évoluer malamu, pe trafic ezongaki déjà. Chef ya gouvernement akendaki lisusu na route Zamba Telecom oyo ekomi praticable grâce na misala ya remblement ya érosion oyo ezali komema mai pe ezali exécuté na entreprise CGCD na mission de contrôle ya BTC. Boye site ya Kindele misala ezali exécuté na société chinoise ya SZTC. Ya nezali troisième étape ya visite d'inspection oyo Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asalaki. Boye azwaki ba remerciement pe ba satisfaction ya ba notabilité ya ba coin oyo nyonso ba sepelaki. Boye na site ya avenue Komoriko na place ya gare centrale, chef ya gouvernement asilisaki série ya visite na ye pe asolinaki liboso ba panzesango ke descente na ye ezali bongo na cadre ya suivi régulier et évolution ya misala ya ba différents chantiers oyo ezali ko attirer attention ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe lisusu na cadre ya visite ya Pape François oyo ekosale makala mingi te. Remerciement pour le chef de l'État papa Nabiso Félix Antoine Tshisekedi na musala malamu oyo asali biso na route qui monte mission. Route le 25 décembre 2016. Tozalaki tobandaki kokufa mais tomoni musala kitoko oyo papa Nabiso ayebi na kosala biso na OVD. Totigala kaka na masolo ya primature apona kotelisa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a président qui na mokolo ya jeudi 19 janvier séance ya travail technique pour la visite ya souverain pontife oyo akoya na mokolo ya le 31 janvier pe akozonga le 3 février ndenge nadine asona atalisi bino. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une séance de travail technique jeudi 19 janvier 2023 na immeuble ya gouvernement
pour na kobongisa visite ya souverain pontife oyo ezali prévu le 31 janvier 2023 til le 3 février 2023. Séance de travail oyo esangisaki ba président ba commission préparatoire mingi penza ya église catholique, ya présidence de la République, gouvernement pe d'experts oyo bazali impliqué l'organisation ya événement oyo. Selon Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général ya conférence épiscopale nationale du Congo, pe chapelain ya sa sainteté pape ye atali alobi bokutani oyo ezalaki présidé et pa ya chef ya gouvernement ezali signal moko makasi pour la préparation ya visite ya pape na niveau moko très avancé. Likitali esangisi bayangeli baso ya ba commission oyo bazali kolengele boyei bwa santo papa na mboka na biso ezali likambo monene oyo na pona biso boye ozala kaka libakumbala moko na vie ezali esengo ya koyeba te awa toyoki boni bato bakomilengele ezali esengo ya koyeba te vraiment makambo zali kobongisama na ndenge te bato oyo bakoya ebele bazala à l'aise. Nangambo Mosusu, ministre ya communication pe média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a talisi que ezali occasion pour na ko rappeler nécessité pour na chaque Congolais aiba na ko contribuer pour na ko koma histoire na passage ya pape na République démocratique du Congo ezali moment moko important. Biso gouvernement tozali pe komilengela parce que pape au-delà ya kozala chef ya église catholique azali pe mokonzi ya mboka toza komilengela pona koyamba ye ndenge biso ba congolais toyambaka yango tokosenga na ba ndimi nyonso ba congolais ba catholique na ba baza catholique te papa azoyela biso message ya mapamboli azoyela biso message ya bosangani biso nyonso totelema pona koyamba ye ndenge toyambaka bapaya o bautaka musika. Totika bongo ville province ya Kinshasa tokene bongo na province ya Haut-Ouele kuna bosene koyeba ki gouverneur ya province ya Haut-Ouele Christophe Bassiene Nanga a président qui semaine passée na salle de réunion qui bali ya gouvernorat ya province ya Haut-Ouele première réunion extraordinaire ya conseil de ministre ndenge Nadine Asona atali sibino. Nabokomi na ye na gouvernorat numéro 1 ya province ya Haut-Ouele Christophe Bassiene Nanga l'homme fort a rejoignaki na Lombango salle de réunion Kibali pona ko échanger na ba formateur ya seni oyo bake kuna pona ko former pa personnel oyo ba ponami pona ko travailler na cadre ya opération ya fichier électoral na qualité ya éthique personnelle électorale na accessibilité ya basito ya opération na sécurité personnelle. Christophe Bassiene Nanga a elidaki ata question moko te po na ko maximiser chance ya enrôlement massif et ya population na ye. Nous avons rencontré l'autorité, maintenant nous en sommes à l'étape de la révision du fichier électoral. Eh bien, nous commençons d'abord par une cascade de formation qui s'est tenue à partir de Kinshasa, qui est maintenant au niveau 2 ici en province et qui sera au niveau 3 au territoire et niveau 4 ça sera dans les sites de formation où on va former les membres des centres d'inscription, des formateurs électoraux provinciaux, des membres du CEP et les chefs d'antenne ainsi que les informaticiens des antennes. Formation oyo ebandaki lundi pe clôture nango ekosalema dimanche na ville mobimba ya Iziro avant déploiement ya ba équipe na site territoire ya Haut-Ouele. Bosengeli koyeba ki honorable Néron Mbungu président interfédéral AVC Kinshasa akenaki ko s'enrôler na mokolo jeudi 19 janvier 2023 na école Institut Bikanga na commune ya Kisenso. Hérité Mapindemi Igor Tingi reportage. Batou s'enrôlant na bango depuis opération ya enrôlement pe ya identification ya belecteur et banda kasi oyo tomoni na commune ya Kisenso bolukele yango kombo ezali nani honorable Néron Mbungu Fumwa Banga Moyo président interfédéral ya parti politique Haute Vision du Congo AVC na Mokuse ville ya Kinshasa parti cher ya autorité morale excellence Didier Boudimbu pe autorité morale ya Asbel Babengi ma famille Libota ye a telemisaki moi mokolo ya jeudi 19 janvier nzokande ezalaki na yango jour ouvrable kasi okondimate
kaka na parti ya Tongo déjà résidence ya honorable Nerombungu mfumu banga moyo soso ya mboka l'homme du peuple ezalaki ya koyinda na ndenge ya kosakana te oniati moninga osengi pardon. Nambala moko ye moko abimaki elongo na molongani na ye mama Regine Mbungu azwaki ba honneur pe nambala moko fanfare betaki loyembo na monoko mabina bana bilenge pe mikolo bango nyonso ba accompagnaki leader na bango ti esika oyo esengelaki asanrole nzela ezalaki bongo loyembo na monoko esengo ezalaki makasi pambate ya kokamwa ezalaki ke population bautaki na Changu na Moamba na Funa na Kanluka na Malweka na Kimbwala na Mbudi bayaki ebele kaka pona ko accompagner leader na bango likambo ya kokamwa ezalaki avant akende na centre ya enrôlement alekaki nanu na paroisse protestante CAC Lembagar 1 et pa wapi prière moko ya kafu esalemaki pona kotika honorable Nerombungu na maboko ya Nzambe pambate azalaka pe évangéliste itinérant. Boye prière ya kafu esalemaki ba bénir ye pena mbala moko atikaki église pona kokende na centre ya enrôlement epe bikanga oyo ezwami kaka wana sur place na sima ya koyambama epai ya équipe ya commission électorale nationale indépendante a remplissaki quelques formalités. Honorable Nerombungu soso ya mboka mfumu banga moyo l'homme du peuple azwaki carte de lecteur na ye na micro ya Info Lingala azangaki te kopesa message boy na ye awa eloko ezo signifier tina na ngai kati na bureau oyo na ye ko remplir devoir na ngai lokola citoyen congolais bengi bandeko oyo nanu basanrole te baya ko s'enrôler parce que clôture ezali le 23 nazalaki accompagné na ba esprit ponga mo naza ngunza na pesi merci na Nzambe ya Simo Kimbangu ya Nzambe ya Papa Bolia ya Nzambe ya Papa Adina Bala ya Nzambe ya Papa Wonda ya Nzambe ya Papa Reverend Bunda ya Nzambe ya Cardinal Ambombo bato nyonso bomoni baye na bangunza na ba différentes confessions religieuses et accompagner ngai awe ezali echanto ya Kisasa mobimba oyo ba accompagner ngai pe na pesi bango nyonso ba accompagner ngai. Merci tika ete bango nyonso ona basali boyete basala lokola ngai bosimba ke libanda ya école epe bikanga azelamaki lisusu na base na ye ya makasi oyo ba accompagnaki ye bautaki na 4 coins ya ville ya Kinshasa bango bazalaki wana pe honorable Nerombungu akokaki kotika bango ndenge wana te aprofitaki pona kopesa bango message asengaki na bango basenrôler massivement pona kovoter ba candidat oyo bango balingi na ba élection oyo ekosalema na mois ya décembre. Honorable Nerombungu mfumu banga moyo en tout cas oyo esalemi bato bakamwe balobi motu ya batu ayeba na kakaka mwinda babombaka yango te ekobima tango nyonso pe lumière na yango ekobeta bato bisika nyonso bazali l'homme du peuple oyo ezali démonstration de force. Maître Mireille Mona Makelele ya Fondation La Meur Kakolongo akendaki ko s'enrôler na mokolo ya jeudi 19 janvier na Institut Kapini na quartier Congo na commune ya Ngalema na dina sona Francis Masia reportage. Quartier Congo na commune ya Ngalema et vibraki mabe jeudi 19 janvier na ba avant midi tango maman ya ba maman social Mireille Mona Makelele ya Fondation Lambert Kankolongo pe membre da parti politique Rassemblement des démocrates tshisekidistes ya autorité morale Sylvain Mutombo akendaki ko remplir devoir civique na ye. Mireille Mona Makelele oyo bana Ngalema ba mesana kobenga ye mama ya ba mama social kokoma na ye na centre d'enrôlement kuna na sebeko na Institut Révérend Kapini na quartier Congo na commune ya Ngalema
ba agent ya seni ba yamba ye kitoko a remplir formalité nyonso na elengi bazwa ye photo kaka ndenge bozali komona dans quelques minutes azwa carte de lecteur na ye kitoko abima nango libanda bana ngalema basepeli. Na micro ya Info Lingala, mama ya ba mama social Mirai Mona Makelele a sololi. Merci beaucoup. On a dit qu'on s'enrôler. Enrôlement c'est un devoir civique. Donc c'est que na moto enrôler, à s'enrôler. Pour être tant comme na tangu ya ko voter, on appelle na droit ya ko exercer droit na ya ko kende ko voter. O azali mo ponami na o ya ko lobela yo pour na parlement. En tout cas na sepeli mingi ndenge bino nyoso bo accompagner nga. Et là on a ko beta 7 ezali ke lokola mikoletikali mukie. En tout cas tout ça l'effort, attention to umeli mukie, mais ça pour la bonne cause. Ça pour la bonne cause, tout ça l'effort, to ya to silisa. D'ici 6 jours etikali en tout cas, to ba na ko s'enrôler massivement. O etikali ko yebisa na gauche, na droite, na voisin na yo. O etikali aya. Tata, maman, elenge, yo na no s'enrôler to za na ndaku. Tout lukunga, tout ngalie maboya, bo s'enrôler pembeni ya ba centre na bino. Kolongwane centre d'enrôlement mama Mirai Mona Makelele akendaki korta na babasi na ye epai wapi akendaki kosolola na bango na likambo etali enrôlement pe atalisi bango ndenge akozala candidate na députation provinciale na ba élection ya décembre 2023. Donc, le président Nabiso a Fachi. Mwana mboka Eric Mwamba elongo na fondation na Mobimba Eric Mwamba bakena ki bon ko se faire enrôler na école Saint-Hilaire na commune ya Kimbante ke sima na ye Nathalie Kaila Kapena. Commune ya Kimbanteke ezalaki ya koningana weekend leki wapi pai bamonaki mwana na bango moto ya bato motema malamu boboto Eric Mwamba président ya fondation Eric Mwamba koya kotala bango ayambamaki kitoko ndenge bozali komona na bilili. Véritable mwana ya Kimbanteke mabele na ye esika wapi bakunda motolo na ye ayaki na équipe ya communication ya fondation Eric Mwamba après ba directif bakendaki kokutana na bandeko ya association de jeunes chrétiennes pour le progrès AGCP na mokuse wapi pai ADG Eric Mwamba akutanaki na ba mama pe ba papa na ye epo wapi bakunda motolo na ye ye alobaki akokaki kolekisa ba fête oyo boete souci ya bandeko na ye ya Kimbanteke aprometaki bango akoya kofete na bango donc ya basaki ya loso basoso pe biloko ya ndenge na ndenge bakisa enveloppe esengo ezalaki bongo au rendez-vous. Ngonga ekokaka te ekoki délégation ya fondation Eric Mwamba pe ya AGC ba papa ba maman bana nyonso ya Kimbanteke banzalaki ya koningana pona kotika mwana na bango inde elongo na mwana na bango po akende kosenrôler nzela ambiance na centre d'enrôlement na école Saint-Hilaire wapi pai ADG Eric Mwamba a remplir ba condition nyonso pe azwi carte de lecteur na ye. C'est lelo o babengi yango za devoir civique. Et étant donné congolais de naissance et na yoka kimbela ya bakonzi donc bakonzi babengi to s'enrôler po yebi ki aza congolais a rempli devoir civique na ye lokolanga na oti ko sa na équipe nanga mobimba ya femme o isa fondation Eric Mwamba o to a basé na bien-être ya peuple congolais donc ya population to oti ko sa la devoir na biso na bengi si bana nyonso ya changu bana nyonso ya Kimbanteke ba s'enrôler po to leka na maponami to pona molobeli na biso oyo akolobela biso po surtout commune Nabiso, surtout district Nabiso et se développe. Bana Kimbanteke, président de la fondation Eric Mwamba, alobi asengi Nabino bo kende kozaba carte d'électeur Nabino po bo voter utile tango ya maponami ekoya. Défi Congo, ezali parti politique ya sika ya mwana mboka Diangenda Kitutu Kidi Martorel. Beau découvrir yango na commentaire ya Michael Bristotope Stéphane Skandi.
Qui a dit que ma prophétie est Tata Simon Kimbangu na masolo ya politique kokokisama na Congo te dit les lotika to bisabino que biyano ekomi kasi otuni ngai ndenge nini yoka défi Congo eye parti ya sika ya bana mboka na République démocratique du Congo yoka défi Congo ezalaki bongo créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani parti ya ba congolais oyo eye ko répondre na aspiration ya ba kongomani kasi lelo sango malamu eye parti politique défi Congo eye na ba diverses solutions na makambo ebele oyo etungisaka bino ya mwana mboka Diangenda Kututukidi Martorel petit-fils ya prophète Simon Kimbangu pe fils biologique cadet ya papa Diangenda défi Congo boyeba ke ezali parti panafricaniste bavandisi na ndenge ya kolenda idéologie veut dire induse ya parti na bango na pouvoir théocratique boyeye moko papa Diangenda Kututukidi Martorel akozala si simple instrument to mosali ya pamba po défi Congo eza bongo accomplissement ya ba prophétie oyo epesamaka 100 ans eleki epo ya Tata Simon Kimbangu vision na ye bosimba keza ya korefonde Congo na nouveau système ya gouvernance uta bomona ya papa Diangenda Kututukidi Martorel atikala soko mokete kozwa kimia mpona komedite pe kokanisa na bozindo na oyo etali misère to pe pasi ya moto moyindo to l'homme noir yo na ngai tolinga congolais koleka Congo pamba te na ntango tozongisi congolais na esika na ye tomitesi valeur yo nanga esengeli koyeba ke défi Congo ezali installé na ba grande ville nyonso pe na ba province nyonso ya minene ya République démocratique du Congo secrétariat général na bango ezwami bongo na avenue Bolafa numéro 58 quartier Diangenda na commune ya Ngiringiri défi Congo boyeba ke ezali parti ya unité po eyende kosangisa ba congolais nyonso awa tribalisme kutu bosana Eric Massamba moko ba cadre ya parti a communiqué na wetali signification ya lettre K. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo, avec le K qui est le K africain. Bon, kende noki na siège à partir de fi Congo, bozo ba fiche d'adhésion na bino, bo kota kota na kati ya parti, rendez-vous le 23 décembre 2023. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CA oyo ezali composé na 99% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo bazali ko constituer compagnie africaine d'aviation CA na Mukuse. CAA spécialiste à Congo profond, créé depuis 1990, le lot a totalisé 30 ans de service à RDC, pays à peuple congolais. 95% ya bagent ya CAA, bazali bongo ba congolais ya Poso, ba congolais ya Makila, pe ba congolais ya Nzoto, c'est-à-dire ba congolais à 100%. 99% ya ba directeur pe ya ba cadre ya société oyo, bazali bongo ba congolais. Na yango CAA azali véritable locomotive na secteur ya aviation ya RDC pour apesi valeur pe chance na ba congolais oyo bazali bongo mingi na bango formé na CAA. Et sengel boye ba ke majorité ya ba directeur oyo to 99% na ba directeur oyo ba bandi carrière na bango na CAA lokola ba agent simple pe lelo bazali bongo ba directeur pe ba cadre oyo bazali kosala fierté ya société oyo. Na occasion ya 30 ans ya existence ya CAA tokotalisa bino quelques directeurs pe ba agents oyo bazali na CAA depuis création nango to bakoti na CAA quelques années après création nango. Et c'est boye ba que CAA ezali bongo spécialiste ya Congo profond. Bolanda bango, boyoka bango pour comprendre que CAA ezali bongo société ya mboka dirigée na bana mboka. Na CAA nasali mibu tuku misato.
30 na kati ya groupe oyo ebandisaki CAA mosala na biso ezali kosalisa te manche esengeli po te bato bakozwa pepo toyeba bango libela na ebandeli ntango bazosomba batike na bango tozwa bango mpe awa na aéroport tolingi kokotisa bango na avion toba kosala système nyonso ya kolandela manche ezoleka kati ya compagnie koteka batike kotia bato na pepo mpe kokotisa na comptabilité ya compagnie se ebandaki na pepo ezalaki liboso pepo bazalaki na yango bakonzi ya société mpona kokende ya intérieur le groupe GAP groupe agropastoral mais sima bamoni te esengeli bakomisa yango société d'aviation elongo GAP aviation tobandaki lokola GAP aviation mais ne sima baye kopesa kombo ya compagnie africaine d'aviation yango wana ebandi na 1992 ti lelo oyo mibu tuku misato. Tozali na communiqué à professeur Dan Kuba Takana na bongo lecture na ngona mbongo na tele kaila kapena. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende kosenrole massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune ko banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours docteur Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza po na biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Topesi bongo nzela na info ya ba journal na bongo lecture pe commentaire na yango na mongongo ya Héritier Mapindemi. Mbote pe boye ibolamu na info ya ba journaux ya vendredi 20 janvier 2023 oyo tofungoli yango na quotidien La Prospérité auteur alobeli arrivé à Pape François Bagé ya francophonie pe ba élection na République démocratique du Congo a titré boye Sama Lukonde asengi cohésion nationale pe implication ya batu nyonso concert à Betty Masolo ya visite ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azalaki na yango mokolo ya jeudi 19 janvier epai wapi atambolaki kotalatala ba chantier pe banzela ndenge misala ezali kosalema. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge arapelaki ke mboka na biso ezali ko se préparer na ba événement misatu ya minene pona année 2023 ya liboso ezali arrivé ya Pape François ya mibale organisation ya ba 9e G ya francophonie pe ya misatu ezali organisation ya ba élection na suka ya mbula. Na tina wana Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asengi na ba congolais nyonso bazala na bolingo pe bomoko pe asengi implication ya bato nyonso pona réussite ya ba événement oyo. Totikali kaka na même journal concert à Betty Masolo ya Azarias Roberwa tête nae ezali mise à prix
boye concert alobeli ndenge ba information ya lokuta ezali kotambola na kombo ya ancien vice-président ya République démocratique du Congo Azarias Ruberwa-Maniwa. Ba information ya lokuta ezali kotalisa ke azali ko entretenir ba milice nzokande cellule ya communication ya ancien vice-président ya République démocratique du Congo ba telemeli ba information oyo nyonso balobi ezali kaka pona kosalir image ya Azarias Ruberwa-Maniwa. Le journal alobi Gilles Alingeti azali ko ballonner financièrement presse wana ezali motunato exclamation ya journal le journal confrère le journal alobi Gilles Alingeti azali kosunga ba organe de presse te pona kolandela ba dossier na bango ebele oyo ezwami na ba entreprise publique ya ndenge na ndenge bazali kokanga ba misolo ya ba organe de presse oyo eza lokola ba nyongo na bango na misala basalaki nzokande esengelaki inspecteur général ya finance pe chef de service Gilles Alingeti bayeba na kolandola ba dossier oyo entre temps confrère alobi Gilles Alingeti bazali pesa misolo epai ya ba journaliste kaka oyo bazali kokotela bango. Voilà na information oyo nde tosukisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botikala malamu. Info ya ba journaux onde perception nzela ya ko boucler journal na biso bolinga kamingi info linga la journal ya peuple pona peuple nengo to ka bana bongo te son to foto pesa merci mingi na Igor Tingo avec bongo na sima ya caméra montage sima bongo na Fabrice Ndombi bosengo ko ba ke journal oyo ezaki supervisé na yemoko héritier mapinde musuko na Stéphane Skane to kote na mikolezeli ko ya au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokuta ngo place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.